Betela président Miyake Maboko Makasi. Il n'est pas FIFA. Parti au pouvoir FIFA. Fatime. Tolobate. Topensate. Awana zoye bisayo politique et comme elle est. Mukolo ya lelo lendi. Ancien ministre de la justice. Na cour de cassation. Mukwa. Pona okitra. Il ne peut se FIFA. Mais FCC est pas en raté et salinini. Donc comme il a FCC BCB. Donc comme il a FCC Maison. Donc comme il a FCC Elpa. Donc comme il a FCC Tonyonto. Donc il sait qu'il va comme ça. Ya Fati. Comme il a motote. Oeba Luka Kiba Omagi Pe motote. Ya Fati. Comme il a motote. Oeba Luka Kiba Omagi Pe motote. Il est pas sa FIFA. Avant ton compte à Siko, actualité politique, ton bon adem, il s'applique à victoire. Fatima. Politique et bandarate salini. Les autres remettent à actualité politique. N'après à Liboso, ton bandana nous, na grâce présidentielle, oyo a accordé par prisonnier ébélé. Le chef de l'État a accordé par prisonnier ébélé dans le mois de janvier, sauf imprévu. Moutouya Liboso a la bénéficiaire. Il y a grâce présidentielle. Et dit qu'à peine il y va. Il a fait ce qu'il fait. Oh, le procès n'a eu qu'au stade de mentir. Alors que Moutou a porté qui dit qu'à peine plainte. Oh, il y a Kangaye et Sali Hippolyte Kana. Mais Boni Moutou a sali 18 ans. La prison a Tikala Kosamba. Oh, il y a Baluka qui va aussi Isaya. Comme on a le Bogo Gangaba. Il n'a pas. Alors que Mukolo Yanabi va salir réunion, Shadari Babimisi Liba, Bochabu Babenganaraete va salinine, Niemi Babenganaraete va salinine. Le long Némi a posé la point de presse, Shadari a fait la déclaration. Alobi Kabila il faut aller bakeno a de bochanga na ide. Natika la ko de missionnaire na ide pese. Il est pas ça va. Politique est combien là? Mais bakutani na kindo mwana yanko ya zaliko. Est-ce que papa va faire bana yote gandunda asalanga commerçant grand politique alors que leur facha qui est à niveau ya Pretoria nazoye bisabino batingeli Kabila des émissaires. Ya Liboso Donald Bont il est pas viva. Ya Mibale Van Kerkoven bakeko ebisa Kabila boye mwana mai yoko sala kutu erreur ya kobima mboka yo okokangama il est pas viva parce que leur ake kosenga a s'exiler na niveau ya Kiba boya rata saline leur Kiba boy akei asenga lisusu na niveau ya Russie. Monsieur Alexis Satpatov oyo azali ministre des Affaires étrangères ya Russie a rejeté de monde, il y a exil, il y a Hippolyte Kana, il ne peut se vivre. Ah, c'est quoi yokate? Politique est comme elle est. Nazoya Bisaya Batou va changer Maloba. Yoka professeur Jacques Njoli. Le professeur Jacques Njoli déclare ceci. Comment expliquer quelqu'un qui fume boutiste? Aguerri est juste après la chute du impère, il vient kabiliste, plus même que le kabylisme. Et maintenant le voilà en train de vouloir devenir tshisekediste. Plus que nous le vrai Tshisekedi. Il ne peut se faire. Avant de
continuer dans cette déclaration à Némi Moulaya. Pour tout une actualité politique. Vous êtes Némi Moulaya déclare ceci. J'ai décidé de quitter le FCC. À partir d'aujourd'hui, chaque chose a un début et une fin. Dans ce message, je ne dirai pas beaucoup. Je voudrais juste vous donner mes indices sur ce que je dirai dans ma conférence de presse prévue ce lundi. Joseph Kabila se servait de nous pour étouffer les bonnes actions du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. UDPS viva! Yoka! UDPS viva! Chers combattants, il faut voir que non. Union sacrée ezali place ya ba refuge criminel ata mokolo moko. Bato nyonso oyo basalaki bambeba bakorépondre na ba acte na ba UDPS viva Fatime parce que nazoyebisa bino ke non politique ekomi ele politique ekomi chile parce que ndenge ezali wana leur gouvernement ya union sacrée ezali kobima. Mutu bakotia wana neti ministre ya justice ezali Peter Kazara nazoyebisa bino ke no makambo ezali ya kolinda opération mukwa tokonshikele bango verbe mukwa ta otampre chez mukwa ti mukwa il mukwa elle mukwa il mukwa nous mukwa vous mukwa elle mukwa il mukwa UDPS viva balukaki yango bakosilisa ya alors que en pleine crise il y a FCC. Un inspecteur, il y a droit de l'homme. Oyo akendaki na ba carré minier oyo Kabila botola peuple congolais plus de 80 carrés miniers na niveau ya est. Na 2016 Kabila a assassiné des Congolais. Oyo babandaki ko réclamer ba droit na bango. Alobi me boni bambongo na biso ya mboka ezali ko kende Rwanda. Alors que biso moko ba travailleur na yo ozofuta biso $50 et puis peine à délestage. Inspecteur oyo akendaki kosala inspection na ye pona kosala rapport na ba ONG ya droit de l'homme international. Kabila pesaka ordre ba boma yete basali nini. Awa il faut yeba que non. Deuxième vendredi il y a 2021 babengisi Kabila na auditorat militaire ya Sidi Kifu papa yaka fonda parce que communauté internationale babandaki koluka lidusu nini po bakanga Hippolyte Kana parce que ba vidéo nyonso eza UDPS viva après on a boyoki mwasi na ye azalaki mutu oyo abandaki ko sponsoriser ba ADF alors que Risiti aboyi koyamba Hippolyte Kanambe selon ba service na bango de renseignement. Kabila azali parmi batu oyo ba sponsorisaka Daesh, ba sponsorisaka Boko Haram, ba sponsorisaka Hezbollah pona kosala terroriste na monde entier. Communauté internationale elobi boye Hippolyte Kanambe azali danger permanent pona mokili mobile. Alors que mukolo ya samedi Conseil des Nations Unies va se réunir. Sololi na Union Européenne na vidéoconférence va appuyer, va action menée par son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Balobi bazali prêt Yakoyako installé au Tobengi tribunal de paix international d'ici mois de janvier. Na Kinshasa nyonso wana ezali pona kotrake ba criminel nyo. Alors que la police Interpol ba dépêchaki secrétaire ya police Interpol na secrétaire ya CPI. Place nini bakendaki kokutana na Fati na niveau ya Afrique du Sud. Mes chers compatriotes, ndenge tozali awa ba frontière nyonso ya RDC 9 pays voisins nyonso ezali sous surveillance ya la police Interpol oyo bakangaka ba criminel ande Hippolyte Kanambe okokimela wa alors que Célestin Toumba Yakasende alaki mutu oyo asalaki engagement na ndenge na ye ya koloba ete balekisi roi Sakata
ministre il y a justice abanda ko coordonner ba procureur abanda ko coordonner ba tunyoso parce que azala ki membre ya FCC lelo ba bengisi na cour de cassation pour na répondre na ba acte na UDPS viva alors que na mois de janvier ezali mois moko ya libération déplace au bureau d'âge bakosiéger pour na kobimisa bureau définitif alors que na kati ya bureau définitif muto kozala président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabunda Kabou ne place nini okoyoka baloi nyonso oyo bandaki koprotege Hippolyte Kanambe Kazembere na batu na ye na maye constitution bazobandela yango la constitution à zéro eza mpona koyebisa bino keno batu nyonso oyo bapoza bacrime batu nyonso oyo baboma bapeuple congolais opération mukwa UDPS viva parti au pouvoir viva licence oyo ezalaki ya Orgaman licence oyo ezalaki ya Orgaman Kabila kamata yango apesa yango na regal babotolaka yango te basali nini awa nazoyebisa yo balance opération ya korécupere bandako nyonso ya le oyo FCC babotola bakomisa yango ya bango eza mpona koyebisa bino nini UDPS viva makambo ebandaka te esali nini parce que le prophète Bishop aprophétisaka aloba Fachi a comporté bitumba na bataille na ba contradiction ebele mais lelo Fachi azwi majorité ezali volonté ya za alors que en entendant leur makambo ezokende kitoko de place oyo bomoni tokoyebisa bino dessous ya carte ya rencontre ya mama Denise na mama ya papa Tito UDPS viva zokande papa Tito na boloko alobi atumelaka ta asali nini andimi azongisa mbongo mais en dehors ya bakamera bayebise boye yo oklamaki keno ozali innocent UDPS viva leka na média osala déclaration ke ozozongisa mbongo ya le makambo ya négociation ezali parce que na janvier oaler makambo ya état de droit justice ezobanda mosala il faut bafongola dossier ya juge yani oyo akufa en plein procès ya 100 jours UDPS viva il faut bafongolisa dossier ya juge oyo azalaki na dossier ya Kamere oyo awutaki mpe kokufa na empoisonnement UDPS viva bamedia ebele balobela yango te me biso mosala na biso ezali kodeno Fachime eza mpona koyebisa bino keno masolo ezali kitoko parce que na babagage ya Kabila bakutaki liste ya baennemi na ye juré oyo alobaki keno ndenge azali wana coûte que coûte akoboma bango ande baye kokuta plus grave na testament ya Hippolyte Kana oyo akomaki keno soki ye akufi bakende kokunda ye na Rwanda epuis akomi na bana na ye nyonso na libota na ye mobimba ki ata mutu moko te asala confiance na bakongolais alors que congolais nde mutu apesa yo kombo ya Hippolyte Kana UDPS viva parti au pouvoir viva awa tozali na liste mobimba ya baennemi juré ya Hippolyte Kanambe Kazembere. J'espère que peut-être lobi soki tozwi temps tokosalela bino yango na bapapier tokopanza yango oboyeba keno mutu wana azali ndo na bato oyo ye abandaki kolia na bango baza na kati ya liste wana alobi avant ye akende il faut bango bada yango tozali koyebisa bandeko na biso nyonso bakongolais mikolo oyo tere ezali mabe Kabila soki abengisi bino lisusu bomeka kokende parce que soki bokei kuna akolesa bino mwambande